JB Piana, na producteur na bango azaka pe producteur ya Michael Jackson de Tolanda qui na vidéo ya Papa Chéri. Tomoni bango na ministère ya culture hein. Bazaki wana ensemble bazo préparer loko musique ezongi penza elengi hein. Tana JB Piana na Weranson BGZ le moyen bien. Mais par rapport il y a actualité à l'élo, ils ont vraiment un impact qui a impact le bosso. Baby que l'élo ba coli. Ndenge ba no yembelango tam subanzi moni zaki li kolo. Ba osa de toute façon qui na répétition na bango ba kitisa eza suna ndenge zaki li kolo ana te ba kitisa na moi c'est parce que AGC Poussane. Ba warrior pe ba lalité, bango ba lobby, bango ni ba banda maramonga avant. Faut balumi si pe photo au producteur wana akangana Fali Poupa. Tomoni pe le même producteur akanga pe photo na Inos. Et les lois sangani na wenge c'est que tout s'attendre pendant que musique ambour na biso zonye lengi. Moni net na wenge 4x4 faut checker fiera na kati. Voilà. Mais comme il dépend de na administrateur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'excellence, clébois.com. Une fois de plus, c'est votre humble servante Annette Chituka. Vous savoir brancher, connecter en ce net moment est un immense plaisir pour moi. Je tiens avant tout à vous remercier de vous abonner massivement, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Et nous en retour, on sera là pour vous informer, vous divertir à temps réel. Je tiens à remercier My Lady Boss, Pichou Mongaya, merci à De la Nation, Tonton Banda, merci également à celui qui est derrière la caméra, Jordi, merci à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions, continuez de vous abonner massivement. Voilà mesdames et messieurs, je ne serai pas seule aujourd'hui, je veux recevoir pour vous une fois de plus BG Manda. C'est avec eux que nous allons dérouler cette émission et nous allons débattre sur différents sujets d'actualité musicale. Voilà. Raison pour laquelle je reçois pour vous une fois de plus BG Manda, à qui je dis déjà bonjour BG Manda. Bonjour Annette Chituka, moi c'est Pembe Chéron. En tout cas, soupe Benago. En tout cas, pesa mbote na bagnos bazo landa à travers le monde entier. Na pesa mbote na batu nyuso ba landa ngai ta sentiment le grand mon père ouais. Apesi batu to ba ngai donc on est là quoi. Voilà. Merci beaucoup BG Manda, merci également à Madame du Cœur, la crème de crème, Annie Moussouloukou, de gros bisous à toi. Merci à tous nos abonnés de clébois.com. Voilà, sans plus tarder, Toko, tu as déjà dans ma soirée, on a vu chez Yalelo. Kakane a annoncé qu'au début, Nayambeli Bino BG, Poto Mekakou, sur différents sujets d'actualité musicale, bien sûr. Lelo Tomoni Weranson, JB Piana, na producteur, na bango azaka pe producteur, il y a Michael Jackson de Tolanda qui na vidéo, il y a Papa Chéri. Tomoni bango na ministère ya culture, hein. Bazaki wana ensemble bazo préparer loko musique ezongi penza elengi hein. Mais comment na ndenge ba grand ya musique ya mboka na biso basangani bon impression na ezani. Po eza ba moment moko oyo batu ba viva, il y a de cela ba 20 ans, ba 25 ans, 19 ans passés et comment na bango lisusu na lisanga bongo zo sala bino ndeni. Non, ko kutana ya JB Piana na Weranson BGZ le moyen bien. Mais par rapport il y a actualité à l'élo, ils ont vraiment un impact qui a impact le bosso. Et ça montre que bakoli. OK. Et là on a comprendre de place donc ça montre que bakoli. Et là échanger et pas là-bas. Non, échanger et là échanger ça na énergie. Oh bazaki na ngoto bazaki ba jeune. Mais BG, c'est plutôt qui est bien. Il faut assister quand même. Au moins, on a rappelé un concert à Weranson. Ato viva en live, mais na vidéo. Au moins, on a n'engé Weranson. Azara toujours mutango asuma. Ba concert pe Papa Chéri, mon ami Papa Chéri bina. Et non, on a n'engé morot. Non. Énergie ni bon va perdre. Non non. Na landa qui même mise à la na landa qui Alain Pela. Alain Pela a expliqué qu'on clair. Avec clair vraiment il a expliqué qu'il
net banzem mosusu ezake ndenge banda koyembela ngo liboso bayebiki lelo bakoli ndenge banda koyembela ngo tamusu banzem moni ezaki likolo bakosala de toute façon ki na répétition na bango bakitisa eza suna ndenge ezaki likolo wana te bakitisa ngo na moi c'est parce que agissé poussani c'est-à-dire ndenge banda koyemba liboso yango te eza sikoyo. Je comprends. Donc par rapport à Sandé Yangwana Lobiki, pour Nalanda vraiment Lempela a expliqué qu'il vraiment Zaki vraiment clair. Nalanda Malobane et puis analyse na Lobaki Zaki bien. OK. C'est-à-dire que banze mususo bando yembe ba yemba ngoli kolo. Na ndenge bazana na répétition o ba osala ba luka ba kitisango na moi nini gama C pour de toute façon que ba yemba baza normal pour ils attaquer que baza les souffler. OK. Donc c'est ça. C'est pour ça que moi, je dis que oui, ils ont bien des basangani, mais ça montre que bakoli. Pour moi, énergie, basaki nango na tango on a 20 ans déjà. Donc il faut comprendre que ils ont sous ndenge wana ti. Ils ont ndenge mo pe na biso bato to bandoko landa bango, to zaki ba fan na bango à l'époque. To zaki trop jeune, to bandoko soigner lango. Mais lelo ils ont la sous ndenge wana ti. Oh, bah, oh, wana, bazara na tango wana, le lot 20 ans, a commis la moi responsabilité, donc, a commis qu'on diminue, moi, tant il y a loisir ou azaki nango. Des sens n'a expliqué. C'est-à-dire, ils ont la génération, oh, il y a 20 ans avant, bah, on est temps, on va polémiquer, on a une énergie wana. Ils ont n'engagé mon pena, bah, chanteur, oh, bah, zoyemba, bah, lelo, na bango, faut comprendre que AJP Poussani. Voilà. Benjamin Bissognon Sotoyebi, Kosangana non, il y a Wenge, Papa Chéri, tout le monde a Papa Chéri, tout le monde a le roi de la forêt, Weranson. Tout le monde a Kezaki Nabokasi, producteur Nabango, je ne sais pas ceux qui mécènent. Amadou Djabir, mais tu sais comment on a déjà. Bah Warrior pe balalité, bah on ba lobby, bah on dit bah bana maramora avant. Faut ba lui si pe photo au producteur wana akangana Fali Poupa. Tout le monde peut le même producteur akanga pe photo na Inos. Et les lois sangani na wenge c'est que tout s'attendre pendant que musique ambour na biso zonye lengi. Bon, et ça m'a n'enga ma bête parce que producteur azar professionnel, ça montre que spectacle vous allez bien, maramutu vous s'est passé bien. On a des façons à confiance. Quand on a la monnaie, na ba photo mususu ndenge que Papa Chéri ou Ranson basé dans le stade des martyrs. Je crois que bando otala disposition ndenge ba hotel la stade. Ba lumière ni on son étude des osalama. Parmi bango na monnaie susu vient na biso Mbutakis. Il est pas dans le stade. Donc ça montre que préparation et le spectacle les allait bien. C'est que Namanda chante pas au bêta parce que hier on a qui en réunion na Roger Ngandou, Trésor Lumière, on est bon ensemble. C'est comme si va récupérer quoi. OK. Va récupérer donc. Mais il fait partie de Wenge, ce n'est que normal. Bango surtout le bi Wenge 4x4 c'est-à-dire na ba Marie-Paul ba na kati. OK. Mais oyo bango bazo lobela Wenge wana en tout cas vraiment na zoyi penata ya koyoka Alain Pela a besoin dépendre pour na eza le roi festival donc eza fête moko boy oyo sangisa bana ya Wenge nyonso sauf que eza biloko oyo pe komi ko dépendre na ba administrateur na bango que moto akozala te moto akozala te ezo dépendre na bango ba msupe ba au mois 12 on comprend net par exemple ba Marie-Paul peut ba kozala mais batie na katiti. Vous comprenez? Donc ça les kamoko boye et comme les kamuya administrateur Jibena Wera ale makaba dide masela bangonde ba komiko décider banani ba ozala te. Pour neti ya manda chante ils a parce que les gars qui a fini Zakari pe ne Zakara alobaki pona Weranson ba récupérer. OK. On comprend? Namoni nalandi mo ba interview abato belé namoni même ezala titina Capone or na ndenge ya clan Wenge so ba lobaki na sens wana fo ba tchape ba Maradona. Vous comprenez donc et comme il y a appréciation il y a ba administrateur
Donc pour yo mandation ba bengi ici parce que qui non, c'est-à-dire on est dans l'obité des abongo. C'est on est analyse nangai. Na l'obité des abongo. Ils analyse nangai parce que na auto landaye aleki même tina ba karibu ke batindi a komi koloba au nom ya wenge. OK. Le quoi porter parole na bango. Donc comme le quoi porter parole là oui. Voilà. Comprendre. Na landi ba propos na ye na moni que oui. Peut-être ba bengi pe on a landaki ya Alain Pela expliquer peu bien alors que comme il dépend de l'administrateur bango ne mutu bakotala nani bakozwa nani bakozwa te po omoni net na wenge 4x4 faut checker faire na kati mais comme il dépend de na administrateur c'est-à-dire ndé place bomona que oui Alain Pela expliquer en kutu ke abi ndenge za za kina banze mususu po ezaka nde bazaka wana ezana banze mususu le seul ou bien la seule personne à banokotika na podium c'était KJB bango nyoso nde bazaki na 4 wana Kotoyo Weranson Adolphe Dominguez Blaise Boula bando sala ba rotation soki ya longwe moko mati so ya longwe mais so les net batie 6 c'est-à-dire 2 mususu wana et senga ke bando remplacer na nzembo yo tamsu yo yimba na nzembo wana te il faut qu'il totikeli mutu musu micro. OK. C'est comme ça ndenge uzala donc na landai moi Alain Pela expliquer que moi côté on a pena na ndima ki moi explication na yeko zala bongo par rapport à banzembo ndenge pe kozala pe ke manda chanta yimba na desha nzembo kala ibwingi wana na chamoro bo atanga titre nango donc soki ezala nde nzembo wana nda oyemba ça dépend de mais je m'en a lundi pe na commentaire ya ba internaute ba lobby chef de l'état dans un sima ya kosangisa wenge wana azo profiter pour la propagande été bon pour la élection 2023 moni to linga pété ke ko memango na ndenge mo ya ba polémique est-ce que kosangisa bango za na mabe isa mabeta so il est na profil na isa pe mabete c'est-à-dire parce que yende azo chapo na logo so yena profil na isa pe normal so ko balingi eza na profil ya nani finalement tozo yebate mo biso mo ba congolais logo biso to luka donc ceux qui va proposer leur boye moto boye organiser leur boye si manango boko mon ko luka et ça c'est normal donc tout le basiko que oui le chef d'état cha bango ni te ana intérêt monter na katwana intérêt na eza que oui jibe na wera ba yokan ba beti podium moko mabeza wapi etikali pe événement vous comprenez atiki histoire na que président de la république o asangisaka jibe na wera poto mona à l'époque eza que Yandre qui muta muta sangisa jibe na we mais ba beta concert eza po ba yokana ba pesa na mbote donc eza ba biloko oyo to luka ko luka ba futilité te na kati to za rappel normal to apprécier ka eloko to tika na eloko wana bongo et non ya ko luka ke derrière yango et ça et après parce que finalement yo moni on mabe initiative on est mabe donc kosangisa wengende ba osangana bango nyonso eza vraiment mabete même si derrière yango chef de l'état a profité nango poto moni ko ya pe avandam ko pe sa passeport diplomatique déjà so tobito landela logique de choses parce qu'on a landé pe ba comédien mususu ba répliquer qui ba sala émission bazo lela pe mingi na likambo etali passeport diplomatique ba pesa qui vendam n'importe quoi omoni biloko non omoni to inde biloko yango na inde biloko onga na to komi ko lobango yango ki motema mabe ndo komi na ba congolais donc so bomoni loko pour revendiquer par rapport à quoi po so to landeli ba artiste wana ndeba oya bisoka awa bango mona na te na ndeba sala maboke na bango so landeli bango bazana na boyo kanité OK de D so to tche bango pena ke banani bako défendre na bandenga libanda to sala omoni babiloko yo bino bo mona ka ke oui to tala ka vision ya Kinshasa ya Congo faut que na vision ya diplomatie niveau ya koteka mboka voilà faut que na ona dimension wana image ya mboka na biso comment eza tellement boyé tout le monde qui a tant transfert ya Messi à Lati Vareus bakomi Rwanda na sima
bamususu basilika oh comment ça veut dire Messi akolata ni na Rwanda bongo biso RDC donc bozala toujours bongo mais tango ekoma ke mutu moko ba tie place ona ah pourquoi bazui est-ce que asa congolais donc tozo ebate ba congolais tozo luka nini oya Jean-Claude Van Damme ba PC passeport ya liboso ezanonke abotama aza congolais ti mais du fait qu'abotama awa tenga na landaki vidéo na iba abotama ata botama na Bruxelles wana omoni biloko wana histoire ba changer en côté yé moko alobi ka botama awa te histoire ba changer en côté ozali na conférence de presse na na conférence de presse na yé a expliqué pourquoi fallait pas passer passeport diplomatique wana oh wana za ba documentaire ba sala ezaki na façon ya nationalité. On dit à l'époque voilà, à l'époque ils avaient pour la nationalité mais en réalité Jean-Claude Van Damme papa naina maman ni baza ba belge. OK. Mais ko botama abotama na République démocratique du Congo na Lubumbashi. Voilà. Hier moi on sur la conférence de presse na yo mona ke a expliqué que loko wana bi je suis fier ya kobotama na kati ya Congo ya République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que siko ba pesi responsabilité ya kondima comme ma charge wana. Maître Gims ba pesi poani. Maître Gims abotama awa ke poto ko kende. Abotama awa ke muke. Mais Gims c'est un Congolais. Voilà. De père et de mère. Mais so epeza ipe que oui, ezaki pe que papa bolngai po ko abuke na ngonde ngwana. Donc pour battre déjà bon Gims ba ko pesa ndenge nini ya beta rumba. Vous comprenez? Bazo bossa na ba pesa ka mutu responsabilité par rapport pe il y a identité pourquoi ezala que so yo boti na France moi na commis français pour abota mikuna. Jean-Claude Van Damme est congolais parce qu'il a été à moi en 1960. C'est quoi? Na ebate ba congolais tozo lukanini. Ne faut pas poser la race so bomoni ba sale le roboui. Derrière faut yeba na que pourquoi ba pesi responsabilité wana. OK. Jean-Claude Van Damme est moto star ya monde. O mokili mo mabayebi. Aza moto yo ako pousser RDC na ba niveau moko ya libanda pour que côté ka image ya mboka za malamu. Pour le long RDC bimaka ke oui, ils mboka ba guerre, ils mboka ya nzala, ils mboka bona budon. Or Congo soki tozana besoin que développement kota na mboko faut côté ka ya on moni ba expo Dubai wana fallait zala. Na moni pe makamu ya environnement. Sommet moko ba beng sa mama Eve Bazaiba. Faut que nous représenter République démocratique du Congo. Faut participer na ba biloko ya ndengona pour à partir à kunande ozo bimisa richesse o bino bozana ngo capacité biloko nini o bino bozana ngo oyo bato yo bakoya kocha ba yako ba investisseur ba ya. OK. Kasi. Ils répondent à bon donc par rapport à image en mboka, même culture en mboka. Le long la monnaie déjà qui ma solo comme kokini na procédure ya koluka ndenge nini il faut ba conseil raison à robeta mana poto. Voilà. BG au sali peut bien nous côté na likamanga itali ba concert. To moni jeune frère nayo Fabregas a sali pas a innover vraiment pour na ba musicien ya génération naie a zom musicien na poto. Bien que yo yebi kara par rapport à conjoncture ya mboka, mutu pe sera kutani na moi espace en peu à poto. En tout cas, même moi je peux rien vous promettre mais na koki pe kokima. Bon. Ndenge ba musicien pe bazo sala. Oui, azo sunga bandeko, azo me ba na poto ce n'est pas facile comme ma 20 personnes par exemple dans un mouvement moko. Fabregas est encore jeune. Et ça peut être un musicien plus âgé que hier, banda peut orchestre un mouvement avant Fabregas, mais même un musicien té. Mais le lot moni Fabregas a innové azo mais un musicien bien que bazo kima. Mais c'est comme si ba musicien ni en sort, baza c'est quoi contre hier. Na habité sur ozo mona ba vidéo comment ba c'est moqué na Fabregas et tout. C'est pour cela on a ni pe na ibsa ba artiste mususu. Tokoza na ba guerre na biso mais bilo wana il faut pas ko sepela nango. Nde baloba ke libanga les 8 chaku ndeko kosekati.
c'est-à-dire yo seka olobi oui ba kimita mususu po nza oui au moins net ba mboka loka États-Unis et lo na ya liboso ba to fo kimezani parce pour na kozwa visa awa ya OK poto c'est difficile visa ya OK aux États-Unis c'est difficile parce que monta monyango opportunité na yé a mon opportunité à okima po yango ko toza ko to bato ba beta développer abeti développer ma zuité voilà o ezake États-Unis gouvernement américain ba yebi ke moto tel azoya mais obeti développer aux zuité au monde déjà ba biloko ndengo na moto tanga komi kuna ezarape par rapport ya vision et puis moto par rapport ya carrière o ya zotal voilà on se comprendre po mingi pe ba okende ba bidaki ake so na ke poto a la carrière ti et belo ba okima na poto a la carrière neti a remonta la oui na kini nde na abona kemba ga kosala na ti voilà pona lia izaka boye funa beta matolo mayebi ke kuna a kozana moi vi moko ozo comprendre likambo ya nzala robosa na mo nde biloko er mo ezo kimisa ba artiste ya moi mais en réalité faut féliciter moi na mobali wana voilà na âge na ye et puis na musique na ye il faut qu'on félicite mabe na ba artiste oyo bozo kimaka de plus en plus bo kima yango bozo bunga na poto ovandi na poto après ozongela biso oya okoma yo po ya osala musique nde bilo ngana ba hein ka bango na ba okoma ba combattant okomi combattant tellement ote fachi wana musique ebeta mawa te ka bango mabosani ke ake poto wana na nzela musique donc na ebité ba congolais il faut to réfléchir bien na moni diplomatie wana ba olinga ba sala pour na négociation en tout cas ils initiative ya ko encourager ba luka ndeni ni ya ko solola koyeba ko tia ba point de vue o ezake musique ba ndobeta peut-être et ko longola moi makambo omoneza ba bilo mususu pe na bilo pe mususu pe comme si bilo ande wana ezape ba musicien ba ngomo po ba makambo ezo sala makuna we ba combattant ezana ba raison tellement ébélé parce que bato comme là tsango mingi na politique et ba combattant ba pesa ba raison na bango ba bimbo ke za bien te mboka za na guerre est-ce que mboka siko lokoza mboka lokoza bien te mboka za non bien te toujours kemba mais moto so akomi una yo lingite ka beta concert o ezake tanga kozwa mukie wana aller sa famille awa ba raisonner pe na bongo nanu ba raisonner rateka bango ba okasaneti bango balingi Congo koleka biso atuzalia non po yo tango boinde kona yo abeta concert kuna na poto yo kansi ya liboso yo pe nde ozana za lokwa neto sali rebellion po otaki oboma ndeko na yo po bandeko no oba memi baninga na bango ba memi ba congolais kuna na poto ba yende musala soki bazui kuna basali no se ba beti ba concert na bango moi muke ba kozwa ba ozonga awa ba famille ezali bazana ba mama bazana ba bon soko ba aider bango ndeni po kuna na poto pesa na place misala pe so ezate bo komi telme belé kozangelo ko sala ko motikala na ndako mwasi ndako miko ke luka yo bondela ka bébé so landeli pe bonchiki otanga nchiki bien te soko oyeba te okesa nini po musala même ya okombola mundela botolango ye mo akoma ko achaba mindele ba komi ko kombola nzela donc côté wana ba combattant ba luka ko réfléchir c'est ça là que ba combattant ba ina ba musicien makasi to yebi ke zai makampere mo boye ba musicien na bisoso ba ke kuna ba bana basi na bango ba pesa bino mbongo me bino loko e uti kino a musicien danger succès aller okomo bimana basi na bango ozo comprendre po bango mo ko tundeza wana kolonga na bango nde balunga poto so ba yao niveau basasaka ba fina biso wana bana poto pekara ekas ezana belé pe oza pe que basi ba pe basi mabala mais du fait que wana mona poto aye a opese moi mukelenge 200 €, 100 €. Oh bango pe basala ba bossa na ba fait théâtre ba conteuse ba danseuse ba moni bakam eza ba biloko oyo bango ba ko luka te ba latisa batu chapeau or ma beza de partager voilà na biso nyons tout mais sauf que photo vanda to sola nini sengel to sala pour mboke développer ko finga ko kanga ba mise ba beta raté ça ne porte à rien ndena monaki ba depuis ba cheki Gims
ambassadeur culturel na moni ba image ya ba combattant mo ba koti na maison ba disque ba panza ba disque ba longola ba disque ya maître Gims. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Après le big, moi je suis donc ba quand ça l'honnête que ngai na lobaka bilo mususu ezaka ke to ebite ndeni ni bamboka ngotanga ba pays de droit na bango bon eza oyo mindele ba permettre ezala bongo. C'est ce que oyo que il faut ba sola pona ko silisa eloko wana. Plus jamais ba ko sala ke lo ndenge wana. Po yota ngo kendo boya ke disque honnête kama Gims ndenga zana na famille na ye. Papa na ye juna janana. Il pas na abotama a né grandi. Azana famille ba tante bazali ba cousin o ikaya juna janana à part nanu ka wana. Yo kansinde bazana bango pe batela kayeti. C'est ça. Donc bilo musuta ngo sala faut réfléchir. Biso to souffrir ah mais to vandi, to vivre, to zana bon moyo. Malgré souffrance et lingo la batela ko to bengi yo za ya na biso za na poto okoma combattant to bi ya ande to za boelo a relieza te au tinde la biso mo 100 € quand sinet ke yonde vous en paradis to yondo komi 5 non yango za raison te ke ya luka ke bo banda ko même ba koma ko beta na ba o bino ba doit ndoko tia Kabila poa na ba journaliste ce n'est pas bon biso to sa musa na biso ndenge ko za la pe ke yo ba proposer yo nga na journaliste mutayo proposer ngai que na sala promotion loko na vanda awa yo za na poto ce qu'on a boya parce que yo za na poto poso na sengio lelo na sengio lobby oh no za kuna bo débrouiller il faut le ça le mo bo ce qu'on a no sala loko moko boye et que moto moko boye soit to cheka bato ya pouvoir ya fatu bien tanga Kabila ndenge zaki abenga be petit na mona osala musala bien na pesi autant okoma mutu nango bana olobela ngai sko ngai natiki na ko benga natiki ko benga na benga ko sunti à partir on na komi ko zomwa mukie na komi ko stabiliser vie nanga ko luka na bando ko futela na bando ko lesa pe na zui mwasi na bali est-ce que ça m'a bé donc c'est-à-dire ba congolais biso nyonso to luka ko réfléchir il y a eloko moto ça eloko ya ko abouti et aboutir na eloko mo bien ce n'est pas important ndena monaka Bokecho premier au finga c'est un peu important pour ce yo au lobby que oui aux congolais RDC Europola parce que RDC poli aux unis au yo kango bien il faut poler longwa pour mboka za malamu te elingo lobani après lobby aux congolais donc to banda ko réfléchir non bien ozo souhaiter ma bio moko ozo souhaiter que ma beza na mboka nyonso po nini yeta ngosala ba vidéo wana aibi que oui na YouTube abandozo moi moké eza po na intérêt na yi et non pour l'intérêt à Congo voilà po ba joueur wana bazo beta ba ya ko bimisa énergie pour na drapeau ya Congo était kama mais bino yoza na poto o souhaiter que oui Congo est pour là. Et après, on se comprend. Donc, pour Kolongo ya Congo ne longwe, les longs des aboyés, tout le monde ba kambo, ba fingami. Pour na souhait au yo souhaité que Congo et qu'on jamais au récit. To bengi ba kambo ba faux joueur, ba nani ba faux joueur, oh ba joueur ba sali musana ba onde sengeli mais lokola bato bazangi na milaka li mabe ba souhaiter que RDC zoati après o lobaki mboka ya bien te non yonde bongisa na mutema na yo il faut repayer sa chance na mboka na biso que lobby espoir izali bana Israël ko to bazangi na souffrance à 400 ans mais bazangi na espoir ba yebi que oui un jour nzamba obimisa bango na souffrance wa na esclavagisme pourquoi pas RDC yo kanisi so yonde batio na tête ya mboko obongisi mboka olobika obeti boyi mbara mboka bongi bat bandoli ya bien il faut faire attention faut faire attention même yonde ozana tamsu obanda mbara monte que
aux a possibilité surtout bando bete ba masolo neti par exemple ba bokecho premier ndenga kenda poto on se comprendre tanga kenda poto azene ba difficulté o yé pas vivre kuna elingo ba teso komi na poto mbala moko mozwa non pour na kolobaka ke bande koto bongisa mitema Congolais komi na mutema mabe moko jalousie moko boye mal placé ba pesi Jean-Claude Van Damme passeport diplomatique par exemple elombe banani bo silika il faut oyer banane pourquoi bazo pesa ngo pourquoi voilà bazo pesa ngo pourquoi azana rôle nini azo jouer ezande ba pesa ki ya Maître Gims bamsu ba fâché non il faut oyer ba rôle ya moto na biso nyos to jouer rôle moko ti le roi appelle Maître Gims, il faut appeler ça P, JB appeler ça Wera, appeler ça c'est que Oazé quoi peut fois bima appeler ça y donc finalement tozo est bâti. Bon na mutu yomo o sa musique mo yeba rôle yozo jouer na mboka te. Rôle na isa nini. Musique eza toujours enclavé. Il faut luka ko bimisa ngo eza libanda. Il faut koteka image mboka. Preuve en kaka Dubaï ndé muté kata makamo. Ba artiste na biso bazalaka awa, biso tout obeti kuna. Mais bon moni Maître Gims c'est différent. Aza vraiment international. To lobité ke ba musu na bazaka national mais bango to ba international mais dimension et keseni. Musique na biso touchera couche nini. Voilà. Peut-être que la que oui et touchera na Gabon mais tam susu ba Gabonais nyons tout est ba s'intéressant nango eza mingi ba Congolais o bazaka kuna na Gabon mais ya Gims c'est ça que ils ont touché couche nyonso sko bata bongo et puis sotali na moneki ba nini azana des disques diamant o eza que artiste na biso ata moko te atikala ozwango mais o lingaka ko kota mutu duti po yo zaka danger a on a Kinshasa donc ba Congolais même ba biso nyonso photo bongisa non façon ya raisonner na biso. Voilà. Voilà, merci beaucoup BG Manda. Tout comme nous sommes vraiment consulté dans l'émission na biso, mais j'aimerais car ande to bando beta masolo ya Fabregas, ozonga na wana menatoli. Parce que tout le monde équipe vidéo il y a Héritier Watanabe à Betaki na Luanda. Mais en plein concert abané moi ko lancer ba pic et pas Fabregas et pire encore bien filé. Ou Aouta na makola Fabregas Ibrator P mais bité conseil ni noko pesa na ba artiste musicien wana non c'est-à-dire que guerre ya ba musicien et roza nango mais soy moninga asali un pas de plus faut qu'on encourager et alors net loko et bon ba c'est parce qu'on a orchestre na bango bon ba salaire ils arabes bien pour na ba musicien na bango et ça problème il ba musicien ba qui mais pour salaire et ça problème était mais du moins quand même azo mema bani ba musicien libanda azan expérience o y azo vivre hein du moins expérience au Fabregas neza wana bango tout avant ba mema ba musicien na libanda même pour comment bango aux États-Unis ba ouais on comprendre que oui Fabregas to ko critiquer parce que ça guerre ndoule mais du moins moi na ma il faut passer coup de chapeau ba musicien ba sali mabe po bino betango bo kima bozo boma moninga après lobby bozonga a po bino pe boza valider tango mema misie ba kimio c'est que yo po opesa bango te bilo museza ke to yokani na minute ola riate mais to un concert mo photo beta na États-Unis bana mai to kanga sentir surtout komi kuna to benda mo loko ye pesi ko ta moni a ye azoliaka a ye moko au Kansandé que yeso a commis même bango de bazana so ba comme leader bango ba sande Fabregas Sala ils ont ba musicien leader mongo to ezaki bandima ba musicien tina na ba niveau wana ebele ba oloba ba critiquer ba mekakaka ata bango ba mekaka comme ma musicien na Paris ndenge Fabregas akende na bango akena bango États-Unis za blague te États-Unis za blague te poto obeta ba defe loterie to ozwate mais si on a mon boye, pour réfléchir. Pour la France, c'est un peu mais États-Unis, nous savons
Donc on a un artiste nyonso bina filé az artiste oyo azo promettre bien carrière ne kitoko na monya someli presque la majorité ba musicien ba mituka mais tamso yango te ndo ba oyebi mama kanisa ba musicien ote yo kanisa ko sombele mutuka ya monyo yo monyo tamso cha ba condition bien mais peut-être ya bien na makambo tango poussa na pemela ba musicien bien l'idée na biso ne azana sala biso boyi mais yim da sombele mutuka vous comprenez. Il y a Kofi Kutu qui a assommé la musicien tout paka mais bando qui me kaka pour nous relaxer que ba musicien bazana bango ba ingrappé moi c'est ingratitude mais bilo mosusu net ya États-Unis ko pesa ba musicien pe faute té mingité vous comprenez to pesa faute par exemple na sens que oui Fabregas a memi bino kuna ole bozonga pona crédibiliser parce que ndenge wana so ezake bazongi engesa la bango pe bien atako kende ba okenda ndenge na bango po yebi ke mbali bosu esi ba kendanga déjà mbate côté na passeport voilà vous comprenez donc côté on a ba musicien peut faut réfléchir non bien avant okima au détour muninga pour comment que Fabregas pour me masu ba musicien mususu et comme il passe moi ba PC passeport ezati ba visa ezati vous comprenez ya yekuta memi bangulu te memi bino ba musicien mais bokimi vous comprenez ba musicien faut ba luka ko aider ba leader sinon te comment ba misusu ba comment ba nommer ma bino te première fois monaki bakimaki les restes ba tika pas protéger ba il fallait pas avoir risque quand même ko protéger ba c'est-à-dire quoi il fallait pas ko faire l'homme détanga ba nommer ma batu kuna akangeli bino na kati ya hôtel ba ndolo ba nini Kofi abanda okanga batu na ba hôtel batika biso liberté. Vous comprenez? C'est qu'il fallait Fabregas ça au moins est-ce que to komi ko zonga tam suto bando pesa pe Kofi raison. Pour to finga dia ya tika ba musicien ba musicien bona sko bino batiki bino libre bokimi. C'est que Kofi a une raison. Pour to latisse to commissaire Satan bina diabulu ya ba musicien tout congolais. Vous comprenez? Bongisa me bandeko le rontengi bina filé Ibrator, Héritier Watanabe. Donc, il y a un coup de chapeau pour niveau Penazo Mata, c'est bon. Héritier Penza, donc, merci beaucoup. Alors, ça, la fierté à la musique Nabiso. Pour les ambassadeurs, il y a tourisme en République démocratique du Congo. Héritier, c'est ambassadeur, il y a tourisme. C'est-à-dire, na image Yamboka. Alors, mais mango libanda, ils sont quand même bien. Et puis, dès tout le monde a pu falloir, ils ont libanda, ils sont là bien. Mais beaucoup plus mes colos, c'est Ferrego là, dynastie. Ils ont ma bé ma casse. Na on raisonné ndeni ba clip on vous en ndeni. Pour que yemba wa yembi. Na na moni muta yembi lo wa yete. Siko ba clip ndé vous ala dégâts. Dynastie Makambo. Dynastie Makambo. Donc côté wana naza ko encourager les artistes na biso nyonso Fabregas faut ko encourager zana courage malgré tout ba okima mais à la tête et rendre yo faible ça montre que vous avez danger oh ba oh tout monde a bango danger ba même ba mission na bango te na États-Unis tolo bati bon mais maintenant ba mission na États-Unis ba zonga total la sogi bango ba kokani pena ba leki Fabregas oh Fabregas mutama ba futa bango te mais mutama be na ya memi bino na États-Unis alors que ne paye mokoti bon idéologie za ba mususu madilu kutaza ku na système ana orchestre soit voyager que mi beta na mboka boy oh abenga batu o bazaka na mboka na a recruter même ba o bino o répéter akena bino a répéter na bino so des chansons 3 chansons pour betele kuna ya bi azongi emo awe pe osala bongo OK. Même les héritiers, yo kasi neza na so abengi ba masa ni mususu oza ke ba na poto kuna ya na concert mo na beta kuna asangisi ayebi ke drummer accompagnateur boy na boy akoyi pe ko sala ngo mais so aza ko mema bino parce que aza confiance na bino abi ke bino bo beta ki bato o pe baza kuna ba na bezo ba mona bino ba boyemba ke loko wana mais faut zongsele eloko wana motema disposition na motema ya ko mema bino mais tant bino bo mo kima bozo bebisi la pe baninga musu chance ba o ba yana sima donc libanga les 8 chako ndé au CKT ba artiste tout
en tout cas ba o bazo sepela na ndenge Fabregas ba mise ba kimi en tout cas ngana kolo bake nano qualité uza maele mukie mukolo kokola o comprendre que oui oyo banoko souhaite o sepela ki pona muninga tanga ekomelo ndo comprendre pas wana. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup BG Manda, merci à tous nos abonnés de clébois.com. Madame du cœur, la crème de crème Annie Moussoloko, je te fais un clin d'œil. Pourquoi pas Adélie Bossang et Nassoy de Papa na Winner, sans oublier Wakwetu, Karine Kabea, Maman Présidente, je t'embrasse également. Merci à tous nos abonnés de clébois.com. Comme vous l'avez bien constaté, Nayambela Kibino, BG Manda, Poto Mekamo Solola, sur différents sujets d'actualité musicale. Oizo les canana Mumbo Cannabiso, bas commentaires, il y a bas internautes, tout ça. Merci beaucoup BG Manda. Merci Nani, on répondra toujours présent à l'invitation Nabiso Nyonson. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de toi? Naïbité un numéro de contact pour nous sans appeler, on a besoin de contacter. Mais ce monde a besoin de numéro. Les lots ça bien parce que le lobby bien. Les lots ça sans polémique. Non, c'est-à-dire quoi? Exactement que na banga na mutu. Na comment on a pu éviter ma bébé. OK. Net ma ramène. Et belé kaka, na lobi belé. Net ni, peut cet exemple à deux. Moi c'est na za azua makasi. OK, ami balé. Na suki wana. Yo lobi na net, lobi na pesa mon côté. Donc, c'est-à-dire que mon so ko benganga na ndenga lisola normal mais ya monyon mabe. Bamso ba ki papier er bengate. On comprend? Par rapport au tamsu bino koza ya bengi biso za na États-Unis. Ero tamsu bango. Ba ko komi déjà ba tongo. Biso on se comprend ba décalage ba ero wana ya oyeba te ke ero bino komi buyi po ye er ya otala émission azune numéro azu a bengi. Abosa ya yebite ke oui ero boza erni. Voilà. On comprend? Donc na pesi ba tout balinga ngambote na pesi Kams Kamena. Caméraman international UEB depuis Rennes kuna na fan si Jean-Flix Bassasal Bassanda dans tel hérité testamentaire Jos Bafoala moi na poto ya depuis Tongo motema ya maman Flore na fan disio na fan Sassouni Taï Sentime le grand mon père ouais prêtre et idéologie tous fan sa idéologie toujours match ya bien na fan Sassouni nani susu et nazako luka e na fan disi susu ye anelana belengo moi c'est kitoko moi ça soupu pour na suka kawana na fandi si muto asuka président président Inanga grand chanteur de mon pays Jamaïta Inanga grand chanteur de mon pays toza wana toyebi ke oui tozala wana pour la promotion. Il y a un single oiseau bimakala mengite tozawana il y a on a pesi mbote na batuto balingara BG Manda avec impact toujours na idéologie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup BG Manda, c'était vraiment un plaisir pour moi. Merci à tous nos abonnés de clébois.com. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Continuez de vous abonner massivement, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Grand merci à My Lady Boss, Pichou Mongaya, pourquoi pas à Des Nation, Tonton Banda. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Jordi. Merci pour les images et pourquoi pas à toi Steve Labé. Grand merci à Carlin Spovikang. Et grand merci à tous nos abonnés. Nous sommes arrivés à la fin. Carlin Spovikang depuis la Belgique. Je te fais un clin d'œil. Restez branchés sur clébois.com. Bonne suite au programme. Je vous embrasse. Bye bye.